Bonjour, mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama ile anitu na pesi mino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga boza malamu. Wa bino mama ile tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawazo batela kimia ezali bino pe na kote na bino boza ndenge nini. Na yebi ke boza bien. Ka ngana za ana kati mboka na biso Kongo. Mboka ba koko epai ba kunda mitolo na biso pe epai to botama. Ndenge na yebisa ke bino ke nazo kendo kotambola mukie na ye na Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku. Awa esika ba koteka mapango na batalo moke okokipe ko futa ndambu lobi po zulo pango na yo. Tokenda mboka poto, tokenda moluka, tokenda ko luka. Poto sa nini tozonga mboka to ya kotonga. Yango wana wabino mamelia ni tunaza awa na Toronto City VIP de Maluku. Naza vraiment na Maluku ndenge bozo mona ngai awa naza na Maluku. Ngai moko na yeki na mona na misu na ngai mapango oyo eza koteka mana Toronto City VIP de Maluku. Ngai wana naza nga mokote, naza awa na Miker, naza na géomètre na biso, naza na papa na biso. Oya memi biso po komisa biso ti awa ndenge bomoni mutuka etelemi wana. Yango naza ko conseiller na bato bandeko bomoni ngai nazo tambola. Talo mingi te, talo moke ozu lopango na yo tope ozu mapango na yo. Soko ozu lopango to ozu mapango otongi ezali bien pona bana, ezali bien pona bakoko, ezali bien pona pe biso moko poto ke namboka mopaya tozonga na mboka na biso to akosadini to akotonga to tika bilembo mkolo tozali susu te to tiki bilembo ke to kendaka tozonga ka to yakosala nini to tongaka pe awa na mboka na biso ya Kongo. Yango nazo ko conseiller bino bandeko nanga na Toronto City VIP de Maluku awa epa ya papa Willy. Soko ozana posa obengi na pese numéro. Ton numéro eko s'afficher wana, okomona numéro ekozala wana. Okobenga papa Willy akoyebisa onyoso. Papa Willy akopesa yo ba prix nyonso. Ndenge ni okoki kosala po okoka koza oya yo esika. Okoki kofuta yango pe ndambu. Apesi biso pesa opportunité ya kofuta ta ndambu. Voilà. Wabino mama ile anitu. Ngai wana na kotambola na mboka kitoko na kimia nyonso tu Toronto City VIP de Maluku. Yango yo nde bozo mona nga wana ndeko na bino na yeyo Toronto City VIP de Maluku. Yango wana nde boza komona esika moko kitoko. Quand je vous dis kitoko makasi parce que misu nanga emoni miss nanga moko emoni ya koloba susu ezate. Oui, tango za koteka toni soki yo muto za kosala to publicité omoni eloko na miss yo moko esala susu kitoko makasi. Ndenge papa Willy confia ngai mama ni tuwe Toronto City VIP de Maluku. Loko na komi na Kinshasa na bi papa Willy mama ni tufa koma ye moko sur place atala mama ni to komi atali pe amoni pe a confirmer la batte. Voilà. Maman ni t'a confirmé. Maman ni t'a confirmé pour na Toronto City VIP de Maluku. Si tu mo kitoko ti awa daza na yebi sibino ke nazo benga na WhatsApp. WhatsApp ezo koleka nango kitoko. Na bengi bino bato poto. Téléphone eleki vraiment kitoko. Dans les années à venir, ba esika oyo tolinga kovanda nde yango yo. Yango wana c'est le moment ya kosomba pe ko banda kosala nini kotonga. Soko luki mama ni tibona Kinshasa nga tonga te yango yo. Opportunité pe sameli ngai ngala zozo 20 sur 40. Nde na ozonga boye parce que ça déjà cadastré makamu nyonso eza OK. Donc ninga na zozonga boye na zozonga na mikanda na nga nyonso tout. Ya lopango te me mapango ponga na kozwa mibale na mikanda nyonso nazozonga nango. Voilà nangaki na lakisa bino bomona Toronto City VIP de Maluku yango yo na banzi bomoni o aza na posa kotuna nga motuna a hésité te atuna ngai olongo tuna ngo poser nga question ko hésité te benga ngai numéro na nga téléphone ezali 06 15 31 69 90 06 15 31 69 90 na kopesa yo ba détail nyonso. Voilà. To tamboli, to sepeli,
biso wana tosimizela tokomi kosala nini kozonga simizela tokomi kozonga voilà biso wana tosimizela ah papa pilote pe yo wana batutaki rétroviseur hein papa batutaki rétroviseur ah oui wana biso ala nzela donc ma plein ouais tout rétroviseur apuki yango papa Ange yo moko ya kopesa na pe détail ya papa Ange ba oya tout rétroviseur ba oya babangi ata nini te amer te oya ba kanda papa ya kopesa moi oyo expliquer na bato na ninga kosomba oui que les années papa yakaka les kaka toza biso nyonso ensemble là. OK, alors toza na Toronto City VIP de Maluku. Toza ba parcelle ya 20 mètres carrés et 20 sur 20. Alors ils a 400 mètres carrés. Alors na 400 mètres carrés wana ba prix nango pour ceux qui bobendi papa Willy a copé sabino ba prix nango et puis eloko comment on a yebi pesa payable par tranche. Donc wana na bombeli binoté so bo futi caution na bino o etigala les restes wana bo ndo avançango pendant so 6 mois bo ebosi lisi. Yemso on a de mapango ti. Oh Mamelian a de mapango. Alors vidéo sima ya Mamelian ngamu na otindela bino ngamu na otindela ye ya ko présenter ngo pa na bino émission. Donc to katela de mapango na ye déjà ko kata etikali ka to cha ba bord na milai pone monana. Donc ceux qui pas ya banda pe ba kwa ba mir to banda pe ba kwa ba mir mbango na obanda. OK. Boki na zimi balé déjà. Nga zimi balé do bino pe bosa lokola nga boya kozwa. Voilà papa moi le basiko kokoloba vous avez message papa Willy tena bande ko bota biso oui na bande ko nyos tu bota la bo pesa confiance na Toronto City bo benga papa Willy ba terrain na o eza a na Maluku na Toronto City VIP eza cadastre tango ko somba ngo ko pesa au numéro cadastral et puis na makambu nyonso tout alors numéro cadastral a biso ba te garango mais ya o pesa bino fele po bosombe pa na ye déjà somba ba numéro nyonso tout d'avance donc ce que sombi parcelle na yo ya 20 sur 20 ça veut dire 400 mètres carrés ba pesa yo na numéro cadastral okendeka aussi mbinzela te na cadastre ko vérifier au bandi ko bimisa ba document na yo ya cadastre donc eza bongo tout eza cadastre ndengeza. Voilà Toronto City VIP de Maluku, c'est du sérieux. Toronto City VIP de Maluku, c'est du sérieux hein. C'est du sérieux. Ah oui, tu m'as malabino koutouté, bota la raranga. Madame la Providence. Votre deuxième maman la reine mère, Nela Bino Kamakambuya. Kitoko. Toronto City VIP de Maluku, c'est du sérieux. Ah penza ko na Toronto City bande ko boya kosuma ah tokolia bio penza bilangezo salama botala pondu penzo ke musika te pondu ezaka ka pembeni ya ba mama bilanga ba kotika bilanga bazu pondu ba tutu to sa ni to le moni Toronto City VIP de Maluku yangoyo ndenge bozo mona nyoso tu wana voilà bilanga yango wana konyoka makutu te pondu manga oh eloko pamba bomonit na ye na mutuka ti na kati ndenge na lakisi bino ti na kati oh nyoso ba mama bazo kata déjà ba bilanga na bango bomonde na ye bilanga yango ba mama bazo kata biloko to bandoli atango to kokota oh nde pondu mama nanga pondu to bandoli yango tango to kotonga yango bo tala pondu ya bio pondu yango
tangu tokotonga tangu tokoya kovanda awa tangu tokoya kosala retraite na biso awa na Toronto City VIP de Maluku tobandolaka bapundu ya bio na bio kaka bio na bio. Voilà biso wana tobimi outi na Toronto City balabala yango yo soko outi ka pa mapango ezali mbala moko bimi na wana balabala bato moto pe bango yeyo mituka pe eza koleka sans problème. Ngambo koto lobi eza nini? Koto babi eza zone économique ndenge bomoni yango wana. Voilà. Voilà. Tozo tambola kitoko. Kitoko. Kolembisa kaka. Moni entrée à zone économique ah misala ezo sala malango. Eh pundu kitoko boy. Eh okunda ka utu Micha, ona mtata subira kituta. Nani atuta ona mbale yate. Wana mbala te. Mbala. Esa na ponu mutaje tuta ponu nda zate. Wala kisana mbala. Pondo combien? 1000 francs mais. Wala kisana mbala. Eh, mala sukali. Masa 1000 francs. Déjà na saki yango na. Mama kita yango. Mama kita te. Metombola mbala bola kisa. Yaka si mama ki mama lembi te. Oh là là, ouais maman qui était maman lembi. Eh ba na ngai mama. Ozo dégraner mususu. Lembi tu me mère yango ya buite. Yango na. O dégraner mususu. Moko kwa papa no dégraner pona nini no kwa bana. Mama yoga skali. Bon lobi combien? Wana utie combien? Maman na 1000 francs. Zambo hizo. Maman 1000 francs. Manyo wana utie combien? Maman. C'est bon. Toke kasi. Maman yango. Na 1000 francs. Tuna tamona masama 7000 francs pardon. C'est na 1000 francs. Uka be yango ma. Tuna to bozonga. Taka na kote to okende. Maman lobi nini pona mama? Maman yango yo na 1000. Zela nanu. Merci. Matango tekala mtu mususu. Toke na biso. Toke. Voilà, bomoni nzela yango eza kitoko. Awa deja na uti. Nazaka na kati ya maluku na biso kaka yango nde bozomona balabala yango yo. Oyo zo mema biso na Toronto City. Yango mokili na biso yango yo mboka Congo. Congo eza munene ya kosakana te. Bomoni mokili na biso yango yo. Voilà. Wana chemin de retour. Tokomi kozonga. Juste pour l'accepter que pour na koya koto eza facile. Facile comme bonjour balabala yango wana. C'est déjà sans problème. Faites-moi confiance et vous ne serez jamais déçus. C'est déjà sans problème. C'est là yango sans problème. Nyoso maluku. Nyoso maluku. Et voilà. Wana mama Eliani to akomi kozonga. Na la kisibino oyo na ngeko la kisabino. Oyo il fallait que na la kisabino. Moni déjà donc les cambalés qui a
Toronto City VIP de Maluku. Na bibi Toronto City na komi kozonga. On se dit à tout à l'heure na makambo mosusu donc ndenge to bimia tozozonga tozo continuer pe makambo mosusu. Voilà. Vous êtes intéressé au CP na nyoso yo moni. Numéro na téléphone ezali 06 15 31 69 90. Tant ozo benga nga vous êtes intéressé za pona pesa yo numéro ya Papa Willy po obenga Papa Willy. Papa Willy akopesa yo ba éclaircissement na makambo nyonso po yo pe okoka kozwa mapango na yo na mbongo moke mais okomi na mapango ebele ba bengi mama mapango to pe papa mapango na Toronto City VIP de Maluku. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata Nzambi kalusaku muna Nzambi anubenisha nenu bana betu bonso. Je vous fais de gros bisous. Je suis encore à Kinshasa. Bye bye.